créé un groupe à WhatsApp, il y a des danseuses, il y a des anciennes danseuses. Au kangi photo na mutu mabele otindi. Au kangi photo na sima otindi. Pourquoi ça? Pourquoi les le ekomi na makambo wana? Putu, ngaku na na téléphone a batineli nga photo ya deux danseuses. N'habité ce vous permettre dans l'accès. Mais ne sais pas ce qui vraiment que dans l'accès. Dans le bac na kasa ba téléphone na bango nyoso ba danser na ba oyo yebi ba danser nyoso oza na poto ba sala ba succès. Oyo ba danser ba ancien danser na biso ya kala. Mututu aza mutakala ya muninga. Oh. Eh oui. Donc bango na bango bazana mitakala ya muninga. Nani par exemple la téléphone ya BBC ya Epsand bango nyoso bazana ba mitakala na ba téléphone ya Anya eza téléphone ya BBC. Ya BBC za téléphone ya par exemple ya Kadi Show mutu nyoso aza libele ya mutu kiza. Siko bango na bango bazana poto bayeba ni mo ba vie o ba salaka bato bazali na kishasa ndi ezaki mo pasi bo bayeba ba vie ba ninga po bazali musika video ya BBC to BBC photo ya BBC pe organiser ba photo ya bato nyonso bazana na groupe bango ndi basala po sanu ali na kota na groupe aseme na trouble soki bango ba bia BBC donc ba Sandra pena donc na sengi abimisa Sandra lekeli bango tuna mayele tuno alekeli bango na mayele te po bilo on les a ba mabele le bilo nyoso ça yebe libele sana kasi ezali na bilongo ezali nyoso ezali batsala bakanga me ba photo na ba nini tina ba se a nyoso eza bachodi na bango tout eza donc soki abimisi amona pe bandinga so bango sambo po eza bongo Sandra Lina, nous avons parlé à BBC, nous avons parlé photo Tony. Donc nous avons na kati ya groupe. Donc ma carte nous avons na retira ba méga ko télécharger aka makamba ba tipocha ya téléphone. Eza ilo rote. Utakala BBC to photo ya mabela BBC nous ça lokwa. Asala nga BBC na micho acha nga lokwa téléphone ebungi. Mwendo kwa téléphone ebungi. Donc yango na nde yo lokoti. Siko chango. Soko za mwasa tele chango. Loko yo ze mpoli maledi ko finga ba mama bato ba papa bato yanga na bi koko na bino o asumbaka na bino ba oyo kana kusola nyonso o nye pesi paketo to ba batikele nda kwa solo na fingi nani afingi te ya soka gape o bike lo kambo bike ale ki misolo ba ina ba ngani na vangu to lo kwa mukinza o BBC o eskize ngana na terme alobi ke ni na vangu azalo kwa mukinza o BBC pente bango nde ba solo oh. Alors, et bien, malano ya suka na okebisa yo pona moni passe eloko sanga te na vie nga to swana no déjà mort na ndako raisa webi combien de fois nga na za na teti na mela ona libele tango sa buso bana oyeba ngo keto okuta tango senga bambongo no libosa ba boîte nganda la ndaka ote na tinda ka ote do musano ka buso ba ya mo boy so ba yelo mo debile ngo simina bo shaya ngo teka bilamba na maboko wana lamba malonga te lo monte na muto piso bilamba po le ko finga ba te mais ma ebiso de balata ngo des fois oui c'est ça que Sandra Lina allez quand même ça ça na ba bêtises azo sala finga moni ko finga ezandenge na yo koloba ezalo ndenge na yo na obenga ba sanye kufa manzanze kufa ba TV kufa Sandra Lina dasiza kana ofinga oza assisté devoir na peso eza le kana plateau ya kana papier duplicateur na bic on appelle ça toujours ba devoir on va ko corriger aba na ko expliquer ki bo moto na eloko nini asala na vie musique ya nini o ya sala pe nini azana ngo alukaka nini azana nini azosala nini akoma yango na pleine émission mutu so mona ngwa ibaki Sandra Lina ne kaka ta ba école otisi ko nazo mona yo atene école ba vanda na mabele otanga beba ya pamba toko zao no so na lobite yaka to hotel manano batala peta ino ozoro batoro mana akimisa mbanda ye moko ayibia ozana ni mbanda ko tati bende lamba wana zo bomba sima na akimisa mbanda Archevêque
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. À suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission des chroniques musicales, une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Succès studio de l'Africa Elengi TV, nous allons devoir recevoir notre invité. Avec elle, nous allons quand même de parler tout sauf rien. On va parler tout autour, n'est-ce pas, du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide, Quadra Koraman, qui séjourne en ce moment du côté de l'Europe. Mais retenez qu'il y a une information dans notre possession que Koffi Olomide a été élu meilleur artiste de la décennie en 2005, n'est-ce pas? Et en même temps, est récompensé par 4 Cora Awards en 2002, l'équivalent des victoires de la musique en France ou des Grammy Awards aux États-Unis. Et entre-temps, le roi de la rumba congolaise fait son retour à la chanson sur TV5 Monde. C'est samedi déjà, le 12 octobre à 20h. Koffi Olomide sera bel et bien sur TV5 Monde, n'est-ce pas? Pour, n'est-ce pas, vous savez tous que Koffi Olomide a un concert na Paris en 2020, dans la salle Arena, place Nine, où vraiment, avant de remplir cette salle, Koffi Olomide déjà bandit, comme matraqué en gros, je dirais. Donc voilà, comme titre au tout Koffi Olomide, après avoir des 4 Cora, Koffi Olomide bel et bien des retours sur scène. Je pense que ces concerts ont lieu le 2020 na Arena. Mesdames et messieurs, c'est le succès plateau de l'Africa Elengi TV. Je suis avec mon invité, avec lui, on va partager tout autour, n'est-ce pas, du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide. Bonjour Nina Vango. Bonjour Lokamba. Ah Vango, ozo Vango la te mikolo, comment ça? Vango Zanae, tout ça les mois de déplacement avant président voyager, donc c'est moi déplacement de Ojima Kolwezi, de Beti, de Zongi, à mon monisco, boss à Porto Sico pour la Maramounae. Il y a un concert 2021 qui est déjà déjà les Alaka. Na pesi mbote belé sika zalina bana mopo mokonzi bossa mboka mikolo robenga ye bossa mboka na papa ngwasuma pesi mbote belé na grand pote mère sika bazali ndeka ezalaka ki obongisela biso po 2020 balobi ekitayi mata Ekosimba toujours donc sans oublier que bozana matanga ya Quartier Latin oboti couper ko perdre moko ya bino au nom de coloquer d'abord impressionnant par rapport à liwa ya coloquer. Bon, la piste non ba condoléances na la famille ba ya coloqué à sa chauffeur moko o ngai de kota pendant la kota Quartier Latin en 2008 ti lelo donc na kota na kutaye ti lelo na za na Quartier Latin donc à sa chauffeur moi ancien chauffeur na biso les a pas mis na moté ma souci vraiment koza ngai kaka boye donc avant to kende Kolwezi a to tika ki to solo là qui va mais zongi moi quelques jours to kira o boybo ya kufi donc eza souci vraiment to na passe mingi na motema to kufeli donc famille wana mobimba to za de cœur na bango donc tisuka to za la bino wana za mutalibanda ta za moko ya kati ya Quartier Latin donc souci mingi ça quand même na ba bon souvenir ou garder toujours na ndeko na biso ake
ba souvenir ne do ezali enano azamu tubra a ligara a sexara mingi to tumbola kepe mingi do biso to tumbola ka biso to tumbola ka bango makasi bango babanga na biso to tumbola bango ka to sara moilo moto seka bien coloqué da ko beta yo da ko beta ngala sara na te petit nga sara blague te da ko beto ko ikao to ba to seka abeto souci vraiment souci beto ko ikao do passe na motema moi so sali bongo ki comme bien so mutumsu bendes par exemple bengi ma chef mami Tazoma Tazoma pekisa yo ebinga bien pekisa ngamte on kusela beto ko ekao na longo pe musala donc pas souvenir ne vont mes embelés voilà ce sont parmi marabiso na ba concert yem ta marabiso na ba voyage na ba aéroport wana yende donc asa chauffeur na biso vraiment passe na motema voilà c'est parmi bons souvenirs aux garder toujours. Que son âme repose en paix. On ne peut pas tout côté dans ma cambo profond parce qu'il y a vraiment mérité dans ma bataille à Marambouana. Et voilà, je pense que tout ça là qui déjà, si j'ai tout le bel qui tout qui t'a bien la descente dans la famille, au moment qui tout ça là qui, et voilà. Parlons d'autres choses au Nina Vangu. Namoni c'est bon hein, au Zongeli quartier latin après avoir qui m'a fait l'omidé, au Zongi et puis bâtir au sud na ba clip Namono Bini. Et c'est là bien votre impression par rapport à ba clip au peso ça la succès na yango aux anakati. Bon quartier latin ezanda kunangai na kimaraté za kopema. Donc il n'a permis après na Zongeli donc on ezanda kunanga vraiment. Yo aux indépendante donc Rokende. Non. Naza indépendance te zakarake na pemi na ngai ndeni yo moka obkataka na pemi na ngai bon kopé mango eza na ndeba bete tamsobi naza pe mututi nzoto elembaka pe msu batindilo testo bokena ote batindilo testo bokena ote da babolembo wana posa pe msu 2 mois 3 mois mais ozaka na kata quartier là te donc vous êtes concerté vous voyager na hôtel OK no peut répéter mais vous aura batesto vandi na donc what is anda kuna ngai sikanga na bandela musique ko felo mdaza papa na oya formé ngai donc naza dans 6e mututé o lelo mututé naza dans 6e quartier la te mon père mon kondi o ayebaka ko binate na yekola ka kuna donc what is anda kuna nga vraiment what is anda kuna yo famille lelo pe ko finani ko felo midi kotaza na poto aza déjà ko bongisa makambo de façon à ce que équipe mobimba ya quartier latin vous se retrouver encore une fois na kati ya Europe wana uko iko réagir nini za idée ya malamu ou mon idée yango za trop tôt il faut d'abord abanda ko bongisa na ba combattants si c'est là est-ce que vraiment idée au Kofi Olomide a lancé et puis je pense bien que et d'ailleurs nous souhaitons que concert wana ils a la belle et bien lieu pour effondrer la paix, ouverture, il y a makamon sous ces belés. Votre impression par rapport à ça? Bon, pour nous, vraiment, ce Kofi Olomide a qui bon ça pour nous, pour toi, les âmes là, les âmes bêtes, ils ont bien pour Kofi Olomide Moussa, ils ont koyemba, ils ont musique, dans un Moussa la Moussouté, dans un droit et belé, Robert partout à Lingi. Bah combattant, baza batu le la ngaina yo, donc baza batu. Et là, on a surtout essayé un dialogue. Ce dialogue est zaté, donc il a marché, il a au solo les caca, candidaté. Ce mon père m'a dit, solo li, baza bande konaye, concert et les bien, tout le monde la nini, biso na biso ba congolais, donc la place de bundisa munguna, de bundisa étranger, tout le monde bunda biso na biso, ba mo ba étranger ba tiki biso, tous à la l'aise. Pour mundele moko atiki. Abeta asala brisco biso na biso ba congolais tozo bomana donc ezana ngona sensité ba combattant boza ba ndeko na biso toza ba musicien na ba musicien to vivaka na musala oyo yango nde to lelaka yango nde to vivana ngo kwa to yibaka te to saka kuluna te yango na kado soki bino bokomi ko kanga biso to beta te to sala boité za kwa bobomi biso ba ndeko na bino bobomi biso donc mawe mbele botango surtout pour la biso to sala musala oyo yango nde to sala kaka toujours yango nde to lelaka to zalelaka donc ce qui mabe ezali bobongisa elongo nyonso so dialogue ezate famille kokufa to za bana papa moko maman moko to bomana te surtout na mboka mpaya eza bien dit. Voilà, bon message au lancé quand même la diaspora tout basé au bazota la biso en ce moment. Mais ils ont banque ça peut Kofi Olomide, ils ont banque ça y est, invité cette fois-ci vraiment ce gars même danseuse le même cas où il y a quoi qui nango ils ont monté que lelo ce Kofi Olomide a Kepoto ou bien a Keko beta na grande salle wana
sans que bino bozala bon murmurer hein beaucoup loba loba tiki biso même kaka ba musicien biso dans la considération té mais siko peso bang ça ko fait le midi oui ko loba ni to mona voilà on a ko pesa comme réponse ezaka mutema ya mutu donc mutu na mutaza mutema na yaza réflexion na yaza raisonnement na ye donc tout ça ma comme moko te mais tout ça kisika moko ndeti ngane za boy ko fait le midi donc amatisa nga avion tata na nga pesa $5 te maman na nga te ndeko na nga te donc ezaki makanisi na moko mata avion mona bamboka to kenda ka to ngaka donc lelo soki quartier latin e ko kende poto ko fiolo ndo dessiné ba fille batika la tour za la kaka soki parole ba chanteur batika la ba fille ba ke kaka ye donc to za la kaka eza orchestre na biso donc motema e ko fiolo mi de décision ya nyoso donc ko fiolo mi de ko décider ngani ya ko memana na ko tika donc ezaka ko fiolo mi da tanga na vandi be na plateau na olobelo te so ko fiolo mi da lobelo te au quartier la tête tambola pas ko fiolo mi message eza ko film tatinda ya tester voyage tester concert tester pardon répétition oya mona ra testo akenda kopina ba mona raté a comprendre ba tienga so moni pe tester voyage to yebi kenga na tikali ba o ba moni on ba kenga na ki donc ils ala normal ils arabes tout ça ce qui plus de 40 danseuses ou 50 mais d'autres qui des moi voyage à 4 danseuses c'est Koffi Olomide qui décide donc yé mutami 4 danseuses to muti ko lezi o pe ba tikala ki bazaka na quartier la tête mutafe ti Koffi Olomide azate mutafe ki azate mutalonga azate donc ils a bongo donc Koffi Olomide a sa solution orchestre na yé pour sa entreprise na BND muta décide. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous poursuivons cette émission avec mon invité Nina Vangu. Donc, danseuse, oiseau évolué dans le groupe Mboka Quartier Latin de Koffi Olomide. Voilà, on va évoluer toujours. Alors, Nina Vangu, tu es ndinglelo comme danseuse. Tu es bientôt binaka. Ne le peux pas au katamikino zobina boye. Source d'inspiration on a appelé ça yo na kuna za modèle na yo po ba doyen na bino pe bazali moi trop hein ba Sandra bazali pour ne pas citer d'autres noms mutu penda pesa penda inspiration on mutu pesa nga inspiration on kobina nanu na bandaka déjà kobina kifi donner nabina ba majorette nabina ba majorette na l'église nabina fille d'honneur na ba mariage na ba tebele on na bina na ba mariage ba koma le ba biso bana ba 7 bana biso ba 8 bana be ba 3 bana tout ça micro ya donc na bina na bango na l'église na badobi na Kembo na kata paroisse de Saint-Alphonse na matete donc na catholique donc na bina ba biloko wana après na ko bina ba concours de danse donc na longwe makamba ko na concours de danse na koti concours de danse ko bina ti bato ba wisanga te il faut na kende soit quartier la tête obcb jende na zalela ki ba bina ngo za boye na moko ko ba ndingo na lika ko keseniza la ko na ko na quartier la tête na ko bina mo ya ba fille d'honneur ya ndako oyebi ba danse nyoso ko imiter ka ba danse misi ndembo boyo olandi obini misi ndembo boyo obini ko ngala ke ko bina na instrument na yeba kana ndeba bina na instrument ko wani za ko to bina ka to imitaka na ba mariage wani za ke bato basali danse na bango yo kanja mo nyoso bala kisibino bobini ya mariage mais ko yo kine na orchestre izali comme instrument donc izaki mo passer susu mais le quoi dans zaki na loketo na ngana zaki na confiance na kenda ikuna binaki ndenge na nga après bibisa ko ya quartier la bon la za idole ya BBC donc a format yo quand même a formanga donc a formanga vraiment a formanga makasi po ndé azaki munene na ndenga na kina ma quartier la te ndé na za be fois 3 na za munene makasi siko ba ndé na bina ki fi donner wana to kita ba carte maté to kita ba ponte to sala ba physique te to sala ka to imita ka danse siko tant que l'orchestre c'est que ba physique ko ta la njoto ba ndé ma ko pesa nga pasi o yango te na salaka na bando bina ba ntembo ba ba sai ba danse na ba ngala kangi gala bini pe makasi mais parce que komi do so ba le carte ma okiti pon okiti ba fongolo mu Congo donc ba muscle za ya okangama na mona vraiment pasi azalika na souci moko BBC na pese mbote skazali automatique systématique maman la paradis na Kenya na Belgique na pese mbote belé donc azaliki na souci moko ngala bina lokola yi donc atasko ya munene mais azaba pardon ba qualité nyoso o mutako kozala ngasko naza danser na loketo mais
naza siko bongo te donc souci na ezalaki na koma pena ya destination bongo na bando mona lokwazo nyokola nga po ezali kam dansi nyonso abenga nga leka liboso suku tukuna bandolela au physique nyonso au pesi bat nyonso de bobenda badinga mukongo ya benda nga donc abenda nga mukongo mukola no sata 2 jours mali banda te donc mukongo passe. Allez, lobi dans ce moment où dîner dans piscine, au dindate, aux akali colo, au pobenda souffler, donc le colonel ça sala quand vraiment les lots na soda. Non, na mi comité sur tient na 4 personnes ou 5 personnes, il y a bon cas c'est différent, au sélectionner vraiment na éviter. On a ébi on a za soda, na ébi kende na komara, dans le komara nyama. Na ébi oui, na komara bena nyama dans des nyama za la mafuma et dans na bon. Mais toujours à la BBC parce que mon tépélé l'internet BBC côté toki na yasa au penga na eba ki bozaki proche on tambola moi trop na Sandra et problème ni comme lelo mais on va arriver mais là yozolo bakobina lokola nyama lelo to komi les bazolo ba leur monde les évoluer les makambo les évoluer makambo tu ezako s'adapter lelo to moni ndeko na biso ba collègue na bino ya basi danseuse comme Merveille Amado tala bébé ne ko bango baye nango ya lelo apparemment lokola ba limusi bino lelo to mi omona ke non na ba danseuse ba directement bazotala Fabregas azana danseuse o lelo azo bini sa mboka azo bina bien apparemment lokola ba effacer bino elo ni ça mi bon. Bon, Merveille Amado, à ça, ça n'est bien. La PC Moteskazali, Abina Rastelo, ni n'avant Abina Rastelo, Ngaza danseuse, Nabine orchestre ya Ndombolo. Ngaza Ndomboliste, donc, Nabine orchestre ya Ndombolo. Il faut que la standard, le réseau pour Nabine Kanyo sommet. Il faut s'adapter à ma style, mon sous. Oh, non, moi, je suis un cancer latin. Attention, il y a un concert, on comprend que Kofi Olomide a trop rumba. Rumba vraiment. Donc, il donne la Kofi Olomide des rumba. Ouais, tout ça, il y a rumba, donc il y a Ndombolo loketo. Donc, il y a loketo. Mais quand il y a Ndombolo, il y a Ndombolo, pardon, style, na biso ya kobine là. Mais na kati quartier latin Kofi Olomide a beta rumba mais biso to zaka na ba chorégraphie na biso o to beta ka de quoi à lever les rideaux quoi avant concert banda biso ne to bina nanu après soto kiti sindi la kera ya yembi après Kofi Olomide to mati biso nyonso ko quartier ya mouvement siko biso na kati ba chorégraphie na biso to sala ka to tira ba break to tchaka nyonso na kati chorégraphie carte mezali nyonso na ba ki UPM quoi UPM ezara na ba chorégraphie na biso mais na kati orchestre ya mutu to bina rapana e Kofi Olomide azam tandongo tanga rumata to bina rumba po ya monde eza style na e modèle na e ya musique voilà lelo baboteli bino flamboté et pas ya Merveille Amado aboteli bino drapeau na bino ti parce que to yebaki na kala quartier latin de ba danseuse ba bina ka danger mais lelo lo ba ma le sous-souté le to yi ko tambusa ma micro na biso na kin on est bien na kata Kinshasa to tambusa micro on va nous parler de Merveille Amado et on a tout par rapport à ça botikali wa bon Merveille Amado a recours à tam kolomoro te na koloba ngona français on est à nos 15 jours à côté sangama et soit to ba ninga na ngai donc ya bina ka na ndenge na yi biso beto bina na ndenge na biso o mona to bisala ba clip bongo ezandeli ka musiko ya patron on dit que ngana yebi ouais ngana te yebi ba patron ba fula ka suba tuté et comment misala tel on dit na na patron na pardon na plateau boy eza effort na ngamo patron ti ozomona donc il se commande ti fula star no do misala na calendrier banda ko fula ba siko ba Merveille ba bina na orchestre OK président anon na kati sentiment donc à gros ticket là générique sur 90 minutes par exemple à gros ticket 40 minutes on la kisanini oyosa. Vous comprenez? On l'a qui c'est en temps comme ça 58 tigali maintenant ça va bien donc ça c'est comme montage tel que yo bini bien basé baché. Vous comprenez? C'est par la raison où ils ont évoqué oui. Et comme ce que sentiment il y a patron à 3 ans on a sentiment. Parce que to bina musique to bina patron yemoko nanu a emsun par exemple les patron yemoko à latino bilamba de 5. Faut nous se mona. On comprend aussi c'est très important mambo. Na commune balamoko. Alors on a checké les 5 bilamba azano tina 5 bilamba na parce qu'il y a ba prise différente générique alors on a 5 bilamba
wana na mko ya liboso bosa la clip bilamba nyoso tona pe fait ça ni ekota après pour revendre ba clip ici après quelques jours ou mois ba ebi bino suboya patron sous 5 bilamba lisusu siko na kata général faut bilamba nyoso patron ça ni mona bino bi boza ebele na biso so bini moko so atie mutu moko to bi balé MC ebenda polémique patron azam kolo ayebi ko vanda na bana basi eza passe na ayebi moko na moko ndeza bende na vandi ko piolo mi deso amoni ga ebi ke oni na va maza kanda o Sofia na popo za kanda mamita zo masili donc on la kisi on te ma comprendre que bana ba imère na ba bete sorte bana likamo rezo déranger bango donc bilo quand ce patron est bien on so ko ndeta tienga na bini muto na ba bini mateka ngamo na gene ki mutu sona akonyonga de ba konyonga donc on sepelate la samo tema a patron a sala injustice na nyoso wana malamu atia na yemoko bino matie bino soit ensemble bobini siko ba merveille bobini ba que patron en a sentiment patron e mona abini na tio amoni selo ne se plaisir kota bina o la kisi oyoza ce qui biso pende na kalizaka na ba par exemple ba ser na biso ne ba binaka bande ko tikela bon mo espace bina boisala parce que biso biso ba tike ni na vangu lakisa oyozali na lakisa on poyo mo na ba bilo na biso to na sa ba spectacle na lakisa onaza pour patron ça ebisanga kata forme ça be no sala ngo tikala ça no sala nyoso tuisanga mais ce que so ba bisinga temps na ti donc na zo obligé na bina ka ona bon to longa na raison na ozi donc il y a na ba ce qui merveille abini ba monier ba monier ça pour patron atikeli asaka na ngo quoi ala ça oyazali yangwana ça obis que ba kesa na biso to bina faut mutu ça comprendre donc na ça public na ba tuto ba mona lokwan si biso to zo mona na te ou ba raison de monsieur zake ba tikela la biso tenter to la ça otozali to bina kaka ensemble ici ce qui ba tiki et rozande osusu ezande osusu attendez to bina na ba concert ba tikeli obina yango te ba ochango na disque na disque zelo musuba otiki lote boleke belé musuboye soit par exemple ba louer ba tu mususu ba figurante faut ba monana bino pe lisusu do ko maka mususu donc ceux qui ba bina ka bon ezande ba président de ba tomsa ba presse na bon to zana eloko ko lobate atana bamba midi fa ceux qui confie le médaille bien ochangote a ochangote voilà po biloko to bina ka lokamba na kati ote zaka biloko de ezalaka OK to ale lo to bakisate ah bon écartement ezalaka bon ezalaka ukanga mana mire ezalaka ko kita soki dini ezalaka dans l'oquette ezalaka dans to bakise lo roté ça que na ponika lo moya kala na zongi so na mode tata ba bakise lo roté mais moi modernisation ya danse to bakisa ka ko seka moi modernisation ya danse voilà na ebiso pour aucune raison il y a groupe quartier latin au PC ba raison ezalaka na quartier latin té ou évoquer le mot très important et ça la marna ba groupe presque leader à lati ba zuya ba prise de ebele ils ont senga siko keno biloko pe ya lati mambuya ça il fait monana soit ba figurante na faut ba monana oui na ba figurante na ba figurante biloko tu ezawa na fait monana mais siko faut bosana keno bino mo pe bosala ba fort personnalité ndeti yo we nina vangu aux Instagram oh yo postara biloko na yo ni dans la page officielle na yo je pense pas qu'ils allaient ni na vangu na éviter ce vraiment on matraque quand même Facebook na yo je ne sais pas au tchaka ba biloko na ya ko bina moi mo ke tcheba extrait au sala ka yangote quand même monter que charge one ezo ngela ka bino moko tala lelo ba merveille lelo ba comprendre que monde des yeux évolue boy bazana ba Instagram na bango bazana ba followers et belé par rapport à bino bato banana quartier la terre bozana monter ça c'est dit quoi bon ndeti place ana ol bandeti ndeti ngana ke na maman quartier la tena za danser za mopa o mokonzi merveille pe aza ba parcours na parfois bugati ze ko le quoi esika o avandi na suki si kofi pas na Instagram kofi pas na Instagram oui nayebi OK donc ezala par rapport à bongo quoi ngapela za Instagram na ngamela sela ba biloko na mama te donc asko mingi na za mutabe émission eza pe ka ndenge moko donc ça ba émission na ngai donc on a émission mo eza capital pour pas trop pas fula o lisusu et comment passer quoi nini biso moko to lukila ba problème OK a fula ngalelo na peli moto na yeba ale mutu moko ayena kata loyenge wana ayeba ko fula wana za sens ni bazonga ba tchonga bandenga mabe e komeli mutu ba tout problème ala mubina ka ensemble sili sala baninga esi po bazobanga pe makamo bozomona me na yebi ke ona zanga moko mutu na mutu fa yeba oya zanga na yebi ke so tsinga na scène na c'est plus jamais mutu kanga kandoza mutu nyoso ta minu libanda osolo la bien na waze quoi Félix waze quoi bona solana mostre na solana ba leader emeli na solana na ba oya lelo le oui solana ba presque solana we ranson bon we ranson de lomti we ranson kotanga kombo te ezala pe na tozonga na kala le pe na chaleur ezala ki menace
ça rappelle un leader mort ou a proposé au travail dans groupe naï ou bah un problème là qu'on fait le midi et c'est comment bon bah leader bon c'est pour plus non tant à comboter plus ils ont déjà dit plus ils ont déjà parlé donc celui d'un leader est mort quand tu me parlais va proposer déjà donc parce que et là on a séparé la part en Gaïsa là c'est la sentimentale là on a ça la sentimentale au mal yebi madame la ça va proposer on a lobby déjà plus rien bandit a dit donc tant que des personnes déjà plus rien donc va proposer déjà mais ngai na c'est pour moi babilo ka bonté la pesa mutu passe pour na moni ngata confier l'homme de ça nga passe donc c'est la pasté madame na vanda kimia pas comprendre ngai lo na sala ya passe na quartier la tezaka banzonzing mais le quoi avait ba pekisanga na tika nga vraiment so banzonzing na za makas na banzonzing fort nazalaka te non nazalaka faut ce que pour confier na ça na temps hollandais la binoté bien biso ce que on otala rabin te nazalaka na yebike bagangela nga ma classe collègue na yo ya moi ce comme nani vous avez pas héritier, il pas Fabrice, ça ne sait pas quoi faire le midi. Vous rappelez Fallon non bah tu excuser non Fallon na makas dans zone zing. Non total écoute kala minute, on fonde pas quoi faire le midi. Non. Bon ngai au moins ba Fallon écoute na bansozi que tu ba esima. Bon Fallon n'est pas héritier qui ndaka ko bina vraiment zing et pas Fabrice. Il y a kuna ba kenda ubina. Pas Fabrice. Mais est-ce que muta banzonzi vraiment non surtout na biso ki ngana bina même na banzonzi na ba matadi kibala on dit mangote. Na bina repti matadi kibala donc c'est mo te yebana te. Donc yebana te la pese mbote boso kito. Soda moko boya ça l'orchestre na ye batu babina na yoki bina pas soda na kenda pena obina kuna pena dire avec toko na kenda pena misala na ngani yoso donc kuna na kanga okenda pena misala na kanga so ke matadi kibalo yoka sango donc banzonzi vraiment na banda ko sala mais bate mutu baloba de malé mekade baloba na mbango boy bas gangela nga na yokate mena kisko ngamo ko so beba na Sudan na zo bebisa beba na Sudan pardon to beba na te to be balati to zala bien to so la mais ko sala le susu bina esimba tepo tant ba ndako pekisanga na banda ko yoka ta après na yo yoka na comprendre que ta sala mabe mais ba raison na ngezala ke na sala ngoto na longwa nanga so na longwe na sali na longwe na binela par exemple na tan kombo CNL na binela ke aza moko ya orchestre na biso ata longwa donc ça déjà bien la binela trésor nzinga ba mona ki yo trésor nzinga na mona bato ba uta na quartier là ta pas wana ba ndani musu ba gémérose donc na binela bato ebele quoi mais baté yanga na yoka na vanda na ngana tika lesika moko voilà nous pen abinela trésor voilà ndaka azaka commune ala na nzela moko mais banzoti ndeti ba proposer ngana boyi nanga na olanda tam sumbongo ba pienga mais kuna na oboma confiance et simba te il faut na gagner côté ma patron na ngai que ça va bien. Voilà, Lelo, bras de fer entre Sandra, en même temps, idole na Yoloba, qui a fait sa formation, mais il y a bakisi moi batouche moko Lelo moto. Et nous avons appris que bino boguma ko sala ba selfie, ko kanga ba photo mito mabele, ko la ba sexe na bino entre bino na bino ko tinda na ba WhatsApp, bo créer un groupe à WhatsApp, il y a ba danseuse. Il y a ba ancienne danseuse. Okangi photo na mutu mabele otindi. Okangi photo na sima otindi. Pourquoi ça? Pourquoi lelo ekomi na makambo wana? Putu ngaku naza na téléphone a batineli nga photo ya deux danseuses. Na ebité so boko permettre ngana na l'accès yango attaque. Mais par respect aussi à bato baota la biso attaque. Je ne sais pas ce qui vraiment que na l'accès. Donc, on a accepté pour Bazaba. On a accepté. Dès dans 16, on va y aller. Mais en tout cas, nous avons un lili. Alors, ils ont les candidats pour créer un groupe uniquement pour na kotinda na bamitakala, kotinda na bamitua mabele. Beaucoup de lele, lesbiennes. Lokamba. Bon. Makambo ezole kawana ya Sandra Lina na BBC. Na BBC oui. Bon BBC vraiment banda makambo banda kiti lelo asala émission té astinda ni voice. Peut-être makambo bazolo beza solo yango donner éclaircir bato. Éclaircir ça qui comment? Atinda ni voice ni émission sala ni eloko. Muto sala ba émission ba palpite ça Sandra Lina. Problème ezanini. Bon ben ba danser zo babina ba ya na biso. Ba sala ma groupe na bango. Tanga ba kombo s'il vous plaît.
télévision et radio te. Mais yakadi ça groupe ya WhatsApp. Yakadi ça groupe ya WhatsApp. Abenga baninga babina na bango bisote. Babina na bango batutu eza wabina ki pawera eza wabina pa jibe donc mututu asala succès. Asala le groupe na bango ya bon. Tanga ta moi 4 bata succès ça succès. Yakadi show. BBC. Anya Star. Oh Sandra na ba yeki bakisa groupe c'est zalaki na. OK. Groupe zalaki na déjà. Babakisa qui peut son lundi bien babakisa qui na 2018. OK, babakisa qui na ba fin boye son na tatonete ba octobre. Babakisa mais groupe na bongo sezala ki nango mingi ba danseuse ezaki ba danseuse mi bazana poto. Ba wa ki chassa son na bosente Anya na mususu ni na vanke bazaki so ba 4 et ki chassa awa Sandra Lina zakite. Akata groupe na bongo na koloba le quoi sans tabou. Sans tabou ezoleka. Na kati wana wolo ba ni na vangu ozo sala nini. Na bi par exemple na zo zoabe na otiete mbe na zu vidéo na sali na kaka ndi na ça. Pardon. Ozo avancer pardon. Et bongo sikoyo pour bi sans tabou. Bongo soki ba tunio ni na vangu par exemple. Ou bien BBC ozo sala nini soki qui arrive qui sikoyo que non oza o sala o passer rapport na mobile na il faut o lo ba vérité ka. Bon rôle bano ile rezo sala eza problème te rôle bano na sala ezaki ndongo ile mo boite ke soni po mi beko ya groupe na bon ezaki ke nyoso eza na kati ya groupe et mali bandati. OK on se comprend mais sans tabouka oui sans tabouka ka soni ezati avancer bon nyoso eza na kati ya groupe ezoleka et mali bandati suka kaka bango na bango to mona ngo batala ba groupe na biso musu to sala ba WhatsApp o makamba groupe eza ya groupe et ko groupe mali bandati. Ce qui m'a dit, dans le bac, il y a 4 téléphones, il y a danser na ba oyo yebi ba danser nyoso oza na poto ba sala ba succès o ba danser ba ancienne danser na biso ya kala mututu aza mutakala ya muninga oh oui donc bango na bango bazana mutakala ya muninga ndani par exemple na téléphone ya BBC aza mutakala ya Sandra Lina aza mutakala ya Kadi Show aza mutakala na oyo ya Kadi Show aza mutakala ya Sandra bango nyonso baza ba mutakala na ba téléphone ya Anya eza téléphone ya BBC ya BBC za téléphone ya par exemple ya Kadi Show mutu nyonso aza libele ya mutu na mutiza siko bango na bango baza na poto bayebani mo ba vie o basalaka bato bazali na kishasa ndeza ki mo pasi bo bayeba ba vie ba ninga po bazali musika na groupe wana esaki bien na muto a perda ba contact ba ninga na o bazana na ngote azwaki bazongela na ko solola bien bayeka ko bakisa Sandra Lina ono benga sanye kufa TV kufa ventilateur kufa faire kufa dans ces akala Sandra Lina na ofinga donc bakisi ye nde groupe Côte Virus. OK. Mais groupe wana déjà bandé déjà ko bazalaka bien donc inde to retourna ke BBC oza bien OK musa bango so kuna poto batsala na bango bakisi pe na kishasa nde ba problème bandi ya komi ko sola na ba privé ko tonga baninga abandi makamba tu comme ya message na songi donc abandi déjà ko boma groupe comme ba problème o afia ki be o asaki ba tuna e bendi makamba ozomona après nde ba pesa mibeko loko muninge bimate soki paraît que yepe baninga de batinda ba senga ke so petinda sima na yo no sani o no sa betinda sima na aziso ke sima ya bana popi so pe ya banani atindi azalamo bana batu mo ba zora pena donc apesa bango mibali donc yena zana zora bana batamike ba pembe so monyo mo fi mo pembe approcher donc approcher wana bokomi bien aller azu apesa so azalamo batu na ye donc yena ba Facebook na zara na ba mibali bongo atekela bongo basi siko bana wana zimo ba fwenye bana na atindi siko bango ba o ya yote o ba yibani zila baba ya yote nene ba baza basi na mibali te beaucoup mo bank sanga pe point te baza ibeli nene ni baboya yango ba bakino na mutabakisa ke no Sandra Lina avant na pas enzora avant na pas vienzora za ya na BBC kaza déjà na groupe. OK. Donc pour bakisa Sandra Lina eza na nzela ya mutu. OK. Batebele badasa zebele bazana poto bazaki na contact na bibi na Sandra Lina te basolalité po bayebi banda kishasa ndenga sema ba trouble. Ozomona azeza na batebele bakenda ba poto babeba na mabe. Baramweze ebele babeba na mabe mais le quoi ba kontrer na groupe basengi ba noso ba kotisi ba problème e bandi. Ya vanda ba enzora ça ya na BBC kaza kuna baba azada na groupe wana. Baba kisi. Basenga keso tinda so sima na yo atindi sima ya ba petit na yo o apesa ba mibali bon ba lebite o sima na yo te
osimana yo te simana za ba ça on peut débat ko osimana yo ouais yo te po ya baninga nyonso yo zwa kaso eloko ina groupe muto osaza nango na ba video ezali na banini ezali oyo mona ele lozo de kemission zo bake BBC naza ba photo na yo naza ba video na oyo mto osamo yango biso to yango ngana lobby etake petite BBC donc on a ya nanga na sala don sala te ke na ignorer so nini comme ata podium to ko mata avion et le belange loko te so na bungisi ki ya na epana zela na na bike no BBC naza na ba photo no naza na ba video na yo mto samba Sandra Lina na obenga ba téléphone kufa wana donc yi alobi bongo na obimisango obimisa ndeti singa na yebike so Sandra Lina abimisi video ya BBC to abimisi photo ya BBC pe obimisa ba photo ya batu nyonso bazanga na groupe bango nde basala mpo Sandra Lina kota na groupe aseme ba trouble soki bango ba ya bimisi donc ba Sandra pena donc na sengi abimisa Sandra lekeli bango to na mayele to loba alekeli bango na mayele te po bilo oneza ba mabele ne bilo nyonso eza yebe libele sana kasi ezali na bilonge ezali nyonso ezali batala bakanga même ba photo na ba nini tina ba CA nyonso eza bakachodi na bango tout eza donc ceux qui abimisi amona pe baninga so ba sambo po eza bongo eza bongo donc muto banga muninga azate donc soko sambusi ba sambusi pe yokande inosalo biba otimbi batimbeli yo donc bongo donc ba sambusa mutu nyonso kozala ba po ezaki eloko ya groupe et bi malibanda te Sandra Lina yo za mutakala ya BBC bo vanda bino maloka nge photo toni to nyonso yo za nango zo na kati ya groupe donc yo makati no za kana ngaya ko tira ba mega ko télécharger aka makamba ba tipo cha téléphone eze eloko te mutakala BBC to photo ya mabela BBC nyonso eza lokwa asala nga BBC na micho achanga lokwa téléphone ebungi mwendo kwa téléphone ebungi donc yango na nde yo lokoti siko chango soko za mwasa tembe chango lokwa yo za impoli maledi ko finga ba mama bato ba papa bato yango na lobi koko na bino o asumbaka na bilamba oyo kenda ko sokola nyonso o nye ezipake nzoto mbaba tikele enda kwa solo na vingi nani afingi muta fingi azate po batu misu ba yebite yo finga mama muninga aboti mwana papa muninga aboti mwana est-ce que papa to mama nani asepia na mwana sa musa mutute biso to sala musala to septo kenda ko corrompre ba parala biso to sala banke musala o eza bonyama te eza musala ko muta oke musala okende na bureau ngapi na kiyanga na podium dona olia nango na omela nango na place ke tanga ba classe belebele na kenda ti ba kolenga ezongata donc d'abord coller ba tukuna ngada na omata ba vieux na combinaison na ça voyage na kenda au moins qu'ils en avance à muto que ça na musala ta musu na bureau ba chele na poisson au moins on te nazana bien donc musala o yangwana yo soko monika ba mama bato na ba papa bato ba pesa o passe lokola yo mama na atika yo na buzo batikila ta bénédiction mo côté akufoza orpheline ndeli ozo orpheline mo modi oza modi tibena ndenge mo ya buzo ba mama na atika te lo bateke mo na ngokola osabo jamais oza mwana mona hebiti na âge na yo ménopause âge comme menacé ménopause c'est le qui mwana te kopote lututé non vous arrêtez bien aquí yaya soka non c'est le problème ponga na biki no te ya soka gafe obike lo kambo obike le qui mission lo bana bangani na vangu to lo kwa mukinza o BBC o eskize ngano na terme alobi ke ni na vangu za lo kwa mukinza o BBC pente bango nde ba solo alors et bien malobana no ya suka na okebisa yo pona mone pesa eloko sanga te na vie nga to swana no déjà mort na ndako raisa oyebi combien de fois nga na za na teti na mela ona libele même na musala na sala ka batu nyonso na sala ba musala ba yebi ke na teti yo kokanga te so betenga masolo nga kenda bo yo moi aller passer de revient et revient na te le passé ne revient plus ouais les cas to c'est là qui lelo kilelo yalo ko ba vitesse ba jeune talentueux bazala ngo lelo ba appelle ba vitesse ko leka ba papa musu ba sala msala kala ba viena biso mususu na ba président biso mususu pe ba bano ba yelelo pe ba leki na makam donc musique to succès équipe à acheter pe li kofi équipe à petite tango sa buzo ba no yeba ngo keto okuta tango senga ba mbongo no libosa ba boîte nganda landa ka hote na tinda ka hote donc musano ka buzo ba ya mo boy so ba yelo mo debile mbo simina bo shaya ngo teka bilamba na maboko wana lamba malonga te lo monte na muto peso bilamba po le kofinga ba TV ma ebiso nde balata ngote ba peso lamba ba l'action nde balata ngote ba la kisonde balata elamba yo nyoso ya yo ebe ba fi mo pour la produit ma kasolinga maite o finga bato lo ba mama bato ba papa bino ba nini ba sama kola ba papa bato zo finga
yo koko na bino asumba na bilamba si sama kola mama bato yo fingi na sama kola koko na bino ni eleki ba mama ba koko baza ba non yezo finga ba parents bato azo finga tala na news de star o mona buzo ba fiyo azo sala fiyo idiot o ndazo finga bato atanga te elo moko te ba classe ba ndako kosa ke okati bato ba prince soit déjà okati fiya na ba prince arrêté ba intero yo ba memoni ba yambo na émission ngala peso ka devant ba yambo na émission zo papier publicitaire yaka na ba peso big oloba o défendre ki bomoto non o défendre musique on a défendre oui la minute que on est bon le qui ofinga na PC des fois oui c'est ça que Sandra Lina aleka na émission après ça na ba bêtise azo sala o finga moni ko finga ezandenge na yo koloba ezalo ndenge na yo na obenga ba sanye kufa manzanze kufa ba TV kufa Sandra Lina da seza kana o finga oza sensibilité devoir na PC eza leka na plateau ya kana papier duplicateur na bic on appelle ça toujours ba devoir ko corriger abana ko expliquer ki bo moto eloko nini asala na vie musique ya nini oya sala pe nini azana ngo alukaka nini azana nini azosala nini akoma yango na pleine émission moto so mona ngwa ibake Sandra Lina le kakata ba école otisi ko nazo mona yo atene be école bavanda na mabele otangate ozape o babenga vaurien et censé tant finga batu idiote ya ko définir idiote yo ozala makambo beba ko tourner l'émission baba idiote la kisini connard et la kisini comment on a papier tonzima yo ozazoba comme connard na papier oui a comment on va définir on peut et la kisini idiote et la kisini au fin à dans le vide soko le gars côté bala miki bazo ba français au kanga moi comme yo zano sert abuzo be zao te ka bokulutu likola kwanga na fufu pona baleki bala miki batinda ko ba unité on a regretté na comportement na yo vino eza pas c'est bizarre ozane le côté na pièce olinga basunga yo ozonga ozala malamu okoma kotambola tamba makolo poussière tele ona likola moto akina oteka bilamba na maboko tamba na basaki o Sofia na maboko osomba soutien te osomba bodite musalo sala yango so mutakabelo bodina kabelo bilamba kombe otekaka so mutakabelo lamba ozala malamu ake ateki amela diamba amela drogue musana oka yangwala donc ateka ke lamba atika la ne le côté moi tika na loko tika la kana comme la taper soutien ka leso ya pamba yango ndo tika la na ngopo nyoso teka pona drogue vino kwiti vino ko finga batu yona biso mama batu papa batu zo finga bana tana hotel misusu si ba kufa ba pema na kimia yonde koko na bino na lukela solution asumba la bilamba tanda ku solo ba bengana na dodoma kuna place au vent des ati fama papa ba bengana fama mama ba bengana information makasi be pona ni ba manda ko pesa yo conseil tika bibala bana mike ozo si mama 100 francs oboyera conseil tika babuzoba oboyera conseil kolinga bana ba papa otambola na bango lelo tika nani mais bana nyoso to mibalo bimana bango bazali lelo tamsu na mboko te misu bazala na bango yosko tika la kaka zozo ko kilo comme yo madeso makasi olemba tata na prison balamba ka ote munguso munene okolemba pa na ngai le kaso émission moni yeso basaka ma komisatu ya liboso ya mibale ya misatu atika rati yosiko leka nazana yo partout ndongo lo bakako mabibisi no répondre yo wana loko lo bate ngana na body na ote na dino ote na lelo na ote ozoyo kana sala musique o epesa ngana zo kana liaka lelo na apala ngana na kimia yo pesa makazi ata studio na badara ozwa voilà poto avion yera yuta poto ki chaba to lo bata bato poto ba ye ngabe na mataka Air France et ça le bien et au salo bien la personne ba komba bibisi na buzoba wa fimo idiot kando lo ba kozango ozango vaurien essentiel tanga soba na côté les pas ya na lobby na loba likambo za clair moni bibisia ana tana oti avant l'émission caméra micro aloba ba de Sandra Lina non donc ba sanye bimisika to boki 555 toni o le côté na ba leki no wana mo leki no na libele kwena kishasa ke no lukandinga otemisa ona potete matetile tinda elisusu abota na bambe na Kishasa lundi na mardi abakisi mercredi na jeudi tiabota vendredi samedi dimanche na zana tinda elisusu na poto kuna ba omona eloko fimo basaka na na poto pardon nakato monti nabi uzana kanda batazo mona ndena ko lobate parce que ngaba faire ya basi na kokana nga lobate na pese mikonde ya loba droit de réponse eza ya mutunyo surtout soki mo saboti mona moko wana lundi eloko tikinga muke toki so boti de ba imbali ko mini mardi no ye abota mo leki de mo ko na poto kuna o abasaka na nai do so zimo bala sakani na tiki abota ba ne bibale na poto do libele ekweo na Kishasa na poto lukande nga hotel miso mindele ba bokati na seti bana donadi 7 jours de la semaine 7 jours de la semaine
Merde, bois mystique. Bois mystique. C'est tout clôturer la biso. Voilà. Objectif, il y a tout ça, on a un monde qui a kanda, par na kokiote, na kanga mabo, na zo kanzo to malili. En fait, problème ya bana basi, on a tellement d'argent, on va na kokota ngote ya. Et on se montre article le micro à s'exprimer na. Tout compte na ko pesa micro pe na ndeko mususu. Na lobi boy. Objectif il y a groupe. Avant on a pesa le mususu ou avancer. Ezalaki pona nini? Pour l'être au salaire du Cambou, objectif est d'aller tout comme on a boé, espèce à bisobé. Tout ça la boé, espèce à bisoni. Parce que oh ya bango ezala ki nini, ezala ki ya ba ki lele ba lesbienne. Pour ngana za na ba photo a so lingi na côté yango na caméra. Eza surprise on a bombé la kio. Objectif na bango ezala ki nini, yebisa biso. Et puis bazala ki ba lesbienne. Ba na ko se doiter ou comment? Non, et ça qui est un groupe moi boy kaka ya ba danseuse ba tuna na ba santé ndi ya kota na groupe anda yeba ke bibisa za ba mibale nda yeba ke kadisha za na mwana na moko kuna moko mususu abengisa boy nyoso to yeba ke na groupe na ba via ba danseuse mususu baza kishasa ata ba anya wana ba vina ba ngoneso ayeba ke ngana kata groupe wana anya pesa na groupe. Oui. Yeba tinda ba futa mitaka. Eza ba danseuse nyoso ba sala 6 ndi na zoloba da onyoso ba sala 6 na ba o ba tika ko bina nyoso da ba danseuse nyoso to ba ka ba danseuse ba bina kala bisote. Donc groupe wana ezalaki bongo donc so ozala lisoko moninga mpe aza libele na yo donc eza bongo donc obwaki eloko bato nyonso babwaki soki olamuki lendi leo mabele nyonso ye na bilongi eza teke mabele na nga elongi ya motu mosusu donc babeti mpe na boyeko eza nango eloko te eloko ya groupe bando osukala groupe bando obima libanda te donc ye nde fille wana nde abimisi yango libanda donc ti basala groupe na bango azalaka te donc babakisi ye babosani misala na ye bakasa lokwa aza achange nzoka nde aza rabi ne change pas achangeaka te donc il y a des gens qui ont dit que 12 ans pembe alandi amona 13 ans pembe alandi akanga mino relation apesi mo mbali donc ozoma $100 obokele mo $20 so pesi ete na biso ndenga ofingo so ko pesi ete nde makambo azolo boye pasala abia ma petite mobe oh na sepe na yo tinda njoto boye la tindi ya mutu boye otindi mutakala tindi mutona mutana bisava na otinda biya lubumbashi boki akei donc mona na oya so pesi mbongo tina ndenga ofinga yo ndenga ofinga oda ondima te mpo apesi yo cop oye na mbongo pie ata bapesaki mbongo mpona ndeti mutu wana so apesi nga par exemple opesi nga cop mutu wana deja apesi yo mwa mbongo mela sikre mwa sang afuti yo deja siko mutu aki onyoka mafuta osi doyeba cop na komansa baje mwa buzoba kaka boye donc madeso makasi fere ekufa oyo donc ye wana babongisaka te batv oyo ezala na bondima na kati so ekufi libela donc ye donc tu moi pena anya koto yo bon mama tela mona to kota ngote oyebi makambo anya wana eza peka makambo groupe yango oyebi so baza makambo no c'est un groupe tant mutu na mutavana kana ndenge na ye groupe ezaka te bisu bazaka même ko pesa ta ba bonjour te mais baza binimi te mutu mutayebi ka ki intel na ngamune azaka na yebi azolia azomila opa yebi ke mutu bepe aboti azabi azoli kana kata groupe wana yokenda bi yokutanga to sana kishasa to mona na te na ucho bota de oboti na nente ebimaki bongo yende fi wana fi ana sitosho wana bilobela wana watikala ka misu na makolo eloko nyonso nzoto ebeba yende siko mutabimisi makambo na nyonso oui nazala malobe mabe makasi po munoko wa mukio ezala mususu na kati dana yesa bango deja na kongo bo mutala double munoko yanga mususu na kati c'est mama Anya oui donc zaki biloko abongo donc ozara bien comment place boye ndeni ana bota mwana boye nani nente ozo comprendre ça bongo ayebe makambo na kati ya groupe lelo komelelo kwa neti ba position de tir na to ko benjir de muto bango ate muto zo banga yo azate Sandra Lina muto bango prisonnier Sandra Lina ombemanga prisonnier ombemanga ya lola te prison ka ouais te akoti sanga na kati avion amemanga nini ni oni bulu eza kuna katanga ava banda bulu banda na mama bulu onde bien pour la bien na match avion na tiki ba ndeko nanga la kei kala prison makala ya to finga ba tout ato sandeli ya to finga e ba finga e donc on interroger na l'état ba interroger ben ba ko esma e ba kanga na mutu afundi liboso et c'est l'autre bon éviter que so fundi mutu liboso ndo sisi ko funda o éviter mutu abima za retour à Chine rambo eza ngabe akotanga te po ya kokotanga prison te banondeni
ozobanga te e madiso makasi oya ko ta prison ozobanga te na banga Sandrine na teti mokilezila na otiko bange tazana nyango e so binable ba ko sa bat ba yebala te na ngala tele na TV asa ka moi elo moi ke ko ta pa marai so na otala atapa mutu mo ayebala ti na otaleti loko kota na bakesa bata minene ya batala na TV donc tika ko lo ba pesa ka de merci na batwala po basala yo mais lelo mo misala te po milingati o sali ba vino na ba sentiment na ba loyenge baninga ba sali mo ba position ba nga vie ko mo finga yeba ngo espace oza so za ba video na osengo na ba photo ya kana so ye na ngote moi ça stembete o wapi mo so kokate munoko apamba mukola zoba munene apamba libume ko ya pamba matoko nduta pamba nzote beba ya pamba toko zao no sona lobite yaka to hotel mana no batala peta ino ozolo batolo mana akimisa mbanda ye moko ahibia ozana ni mbanda kota bende lamba wana ezobomba sima na akimisa mbanda akimisa mbanda mbanda kota tine ahibia ngotongo ahibia ngo donc ambala baluka trop na koma kase benga chemise te non ahibide ya esko omoni ye nga sala ba makambo yo ye sala spectacle soki aye asali amonga pe na osala to fani nano asali onga pe na osala ayebi ke nga na akimisa mbanda falo bande ibuka vraiment na ebite nga pro na ebite ko ebuka mela mama na bana yo makotisa mbanda tine rigoler alors tout ça na biso na moni kandele kima kasi ya to kitana biso to kita c'est asa émission église te yo sa émission église te na moni ni na nouveau testament te na maboko asa émission finga bato donc muto so fa les émissions ça mal à la tête oui on a droit de réponse donc ça soko moni choqué o ya kana disponible pour nous attends na mboka pour ayo beta yo pamba Sandrine na beta na mo micro comme ko sa sko bato Sandrine na beta yo pena wa mwanamki na swana na ndako raisa fara yebinga ko bele fana sonne ngala kuluna matete ngala danseuse oyo na kuluna ya matete uza kuluna oh la la ibanga singa akokanga te na swana omoni makambo otinda oloba ngake boy ono so pamba ayebi ngo ngane na ndako raisa fara penda boy ngane na ndako raisa ayebi ngo ayebi ngane na ndako raisa na ndako raisa bokenda ulukani bino raisa c'est ma sœur raisa ndoko na zana expliquer no omoni raisa spectacle pe bino non omoni raisa vambi zana expliquer bino bien après si raisa vambi na pese mbote raisa vambi mbote bien azali la queen azali mon santé bien jake mazala est bien akomi bien raisa bonne guérison Raisa Vambili nangai eza balabala te mama leki na ngomoni mama so boti bon 11 mama boti ngaza 9e mwana suka na bango mwana suka ya 11e wana abana na noko ya baraisa abana na noko baraisa na Chine makambo na loba bamado kitoko bayebi yango ono oloba bayebi na Chine babota bana misato babota bana misato babota ono oloba babota bodine baboti divine Serena na mama bombaza Kishasa noko na baraisa Elvis Elier na pesi mbote papa Elvis mama leki na nga Lidi Yamba donc nga na vangu Yamba donc mama leki na nga Lidi Yamba ya balabala te leki ba mama na biso donc leki ba mama biso ya suka ba koma na ya na biso po biso so koli donc yende mwasi ya papa ya noko ya papa ya baraisa ba balana bana ya 17 ans OK to comprends tilelo donc ya ngwana o ngana raisa toza ya ngwana donc raisa akoko kwea na lokota yi. Vous comprenez? Donc, ils ont des mots à Sandrine à balabala. Non. Raisa, c'est ma sœur. Balé qui n'a pas bien à yaya, pour bien à paya. Vous avez mon adore, body n'a bien à Raisa, ou bien à Pianina. Donc, vous avez bon, on a Raisa, on a bon Kili, interprète à Kamabe. Son gana fait mener Raisa et déranger. Binote, c'est ma sœur. Déjà, au cas de Mira, là-bas, on a vu que, on a sur le balai, on a moqué ma bataille. Na star, na musicien, faut pas le voir. Star, to boité. Déjà, au cas. Star, on va Kamabe. Na tunika, déjà, au cas. Na yoka, Okarani. Oli tu eza polele. Okarani. Na yoka ka obamba luba wa na mapina yoka. Ke? Nga ona yoka eza ba lezondi. Ke? Ke lezondi ka. Kaske? Ke lo oteka lezondi. To bomba te ke, obeza star. Via star itambula bon ke. Eza bongo do ke lezondi. Non. Lezondi ozani. Lezondi ka ona c'est bango ba yebi lezondi eza da biloba loba bisasa. O bamba loba kana Raisa c'est ma sœur et puis sœur wana ayebi ke Raisa aza yana. Donc, c'est la pardon. C'est là. Les gens disent qu'on a bimisango quand même. Eh, loba. Vous avez la vie à les lesbiennes.
Oui, mais tu vas le banc batuka bon. Ça va moni bango. Non, na bango le bango te pone na penser qui na ngote. So na penser na ngona ngana loba. Et ça le oui bini lo kambera lo yo zana mo petit no mo bomesa na makasi. Par toi to ki kopa makasi o tiki le banda ba le baka ni mwasi na. Ba ba belo pede do ezara bon. Do ba lo ba eza bon. Ki chasa so eza ko ba lo ba ko monote ozara te. Fo ba lo ba ko ezong sa ko susu bien ça. Et ça rappelle sou nzambe po ça. Bako bambelo kaka Raissa c'est ma sœur moni place noko na bango na mama leka so avec ma samba e ba uchi ba ki chasa logamba pede Raissa abini sa ba Raissa oyebi Raissa ebinga muki na oboka ba ndako mama leki na ngayo so comprendre mama leki na nga o aza mwasi ya noko Raissa ngana oboka makuna Raissa ebinga muki abini sa ba Raissa abini sa pe na nga Ozomona ngapi nazo bina kutozaki na body donc mwana noko na bango mwana malik na bisali boso body nanga nyina biso surtout Raissa wa bin so place ngana okola place Raissa noko na bango za yepa ya kiwa to koma biso mibale wa ye ya biso baleki abini sape biso ba Raissa donc Raissa nanga okovani se na plateau o biso ke nina leki nanga wana yaya na ngai donc o sangisi biso za makile za baleki za bana biso donc famille sanga na rabongo yes kona Raissa baza eloko morote ayeko boma via muninga ayina basongi songa yo zali babe Sandralina ozali babe abomi via ya Raissa donc abebi so ba via ba te bele fi wana be so ba via ba conseiller mabe azaka jamais na posa ye bango ke ye na zaka akolinga jamais muninga avancer so moni muninga ba makamba bien mo $1000 mo $50 mo 500 et sale mabe po fini zaka diamba drogue cigarette et loko ye somba ya ngwana puis moi so ameli drogue ina pa koli choco a chocolate solo do moni wa yo mela cigarette te na mela lote ngana za ni cigarette ni diamba ni eloko na lekana ngana mela ke loko te ngaba bota ngate ba pentanga oyebi ngo bien na loba ngo bien ngaba bota ngate ba pentanga yi donc pompe nani na vanga bimi na vini wozela ba magama avo pour on oza koloni pour ça aloba de ba kriya ba ya bani neza ngaza muyombe ba yombe za randeni ba to expliquer biso yo bipu te omonele wa ondeza kati pour dans la betonga pour mutu mutele bien onde bimela donc pour wana ngala bimi donc tie ba ganga ba ganga bango so bani pour na yebi ke ya ba luba ba ta sai na pesi mbote les comédiens patrons il y a baluba parce que ils allaient tumba fuamba lo bon ngas ko la bima na biloko wana na bima punga ba pentanga ba botanga ti docteur mama ozila pina ba ozila akota kan pun mutabimi do bino ba bota bino to ko kana rate ngala mela cigarette te diamba te masanga te na lekana. Voilà, à l'Ekana, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup na Willy Mouchen, le véritable Code Yamboka qui nous suit depuis quelque part. Il y a Willy, on te salue là où tu es. Sans oublier na Gauthier, mascotte, l'ingénieur des banques, l'homme idéal. Il y a Gauthier, mascotte depuis Londres. Vraiment ma beauté. Nous allons repartir directement du côté de Djobour pour penser na Papi Boza, Monzali, PM, Fondation, PC Langambote, Paya Bobo, Tiboaboa. Et pourquoi pas te penser na ya Boston Giama, Moto Moko bien, car en dingue zala n'avant. Tout si nabiso, oui copier ça juste un message ya paix, t'as bon nga kofinga. Message à paix na BBC a babu mamoto batia toujours na c'est bien que BBC a ndengolo bien wazo répondre était ba me capé quand même terrain d'attente parce que bazaba ami ba yebani quand même. Hein? Moto wana zo bimela wapi? Okolo bani. Pona nga penza on appelle ça conseil pas nga conseil exact yonde pensa c'est bino ne omoni Sandralina nga lelo nga bolo banga na vanda plateau boileki ya BBC Sandralina baleki ne bafingi BBC mususu afingi na numéro a brasa za makero boye ba bafle na ebite lokwa na ko cha bafle na sera kala ba bafle o yaza na makero ezaka ba na bokesa kala endo na groupe na bosani komba bafle ngo da ba bafle afinga na mususu abota akwesa libele na Kishasa akio luka ko temsa libele na poto simbati donc atindi bango afinga yo ngape na bimi na yo finga yo ngape na finga do moto e bomana te e pela kaka atinda bango esani yako kocha en prison sia yo bana ngomlo sia ozui wapi badeso makasi ya lemba ate munguso munene sia ba chona ni dona bomba moto te moto eboma na te lokwa yena baleki ne ba pelisi moto ba pelisa moto ngana ba fiyo ya teka te le banonde yo ke teka ndeni banonde ngala ba teka pour abia na ka place mo soko sakana ba vérité
peut-être na éviter la vérité on vérité ça va monter mon vérité ça va bien ça on a braza et on a braza ba fille belle ba on va cop et pas ya senze so bien senze comment on nous coûte na bosani na yo na mamba braza on peut pas teka ba tamba on ninga vraiment le kamba ba vie ba lo yenge moi au moins ma vie ba lo yenge na za na ngoti so pena so ko taper ba boîte et so monanga ye consigne zara ke no ko kata unité ya peut so ko yeba ko kata unité na yo kata ko kata unité ya ninga ko coiffer ba unité donc il faut ya bongo ba fait be ba ke ba copie ya salaire ya mwana ba copie ya salaire ya mwana donc pour conditions ba copie ya ça soit moi c'est pas lancer message bande ko tu ya poto so bozana ba leki na bino ya basi ko bazo katira braza pamba donc si vous avez une nouvelle économie so ça leki yo bi katira braza ke no so melamba te akeka ka une semaine 2 semaines c'est que na cop na cop mo bazo pesa bango mutu moko boye bon to mentionner combo mutu ngo pesa mutu munene na katira braza condition o ya senga bango ezaki bakata ba qualité ni assez ni ya likolo or bazo ebate ko coucher na mutu abongo azo rola la boyebite abendika poil moko oyebite o ya osala na ngolobi donc bo veiller sur ça na bande ona bino bazo kosama pona elamba pona mbongo pona ba bien matériel en tout cas en tant que mon pense sango na ko message o na bande ko ya OK bisa bana na bino parce que tout ba fier ko ba bis matériel ko auto bengaka ba ma belle tema benga wana ba ujana voilà merci oui on continue ba copie ya salaire ya ngwana ya oteka bana bato ba copie salaire ya ngwana ne ya otambusa bilamba maboko shayer ye bilora salaire ya ngwana donc yo pena nza beko ko mo moto ezati tinda baleki no to yakana photo yakana bilono solo mado na zapo na yo kio mingi opoti buzoba mingi osali buzoba mingi muto ofinga muto oloba tiko sele émission te so ya sele émission to voice toni ngani na vangu na tiko sola na ete tiliwa wana émission au sala ngote yo sala ngonga na zapo na yo na hapo na yo comme ça type place yo olemba ninga na otika atana na mboka mpaya na sala ngota na téléphone na otindi ya lokamba na otindi ba journaliste mususu eleka po olekisi ozelo te ouais l'autre eza ba fille ozo tanga bakomba bato do tanga bakomba leki so la neli bien na ata ba MP sata ba orange man ba tinde ata ba $10 un grande fille o ndo mwanzi ba mutute ndazana lela ba pasi na ba tinde la alia bila ba tinde la lata loko alata ka so alati po sa drogue ya teki ya ngwana finga mama batna ba papa batu yo koko la mina na peka mto finga ma koko la mina dodo mala au finga na mona ezo choqué makasi ka po balobi ke non yo oza mopepe ya BBC enga ko loba ngala mopepe ya BBC ne sinande ngala mopepe ya BBC te na pena petite BBC kati donc na bibi na kati eza lobby na ngani je m'en fous na ka ko répondre à ça droit de réponse a mérita ki bo yango ne sa mi bon voilà pesa ba to kita siko po bato bazo talo mena bazela mabanga na bango ko pesa ngo siko na kandate temporiser. Allez, temporise. Confie-moi, temporiser. Voilà. Tout c'est temporiser. Remerciement. Remerciement na ngai za na pesi on na batu nyonso balinga ngai mutu to ayebi ki alinga ni na vangu o sepelisa kae na pesi mbote na unique bébé unique azanga mukua la palais na pesi mbote na Raisa Vambil ma sœur na pesi mbote na BBC automatique mama ya Kenya na Paradis na Belgique pema kitoko moto bakokate na pesi mbote na nzungu ekufa Sandra Lina na zeza kana na ofinga na pesi mbote na mina Gonzi na kati ya Dubai na pesi mbote na pardon ya Willy Musheni Koda Mboka papa social sola kitoko lo wande kitoko ezalaka na pesi mbote na batu nyonso donc na site o mobimba na linga ngo makasi po esala makambuka o mutoro bado ebakisaka te elongola te ka oyo lobi yango etikala donc na pesi batu tumbote yango na kaka esili. Merci Nina Vangu numéro ya contact puis na bato mususu pe ba ko yo kota contact non pona ba conseil surtout oko pesa numéro ni bon mutu nyonso ozana posa ya conseiller ngai to remarque donc numéro na ngai ezali bon numéro nazo pesa ezali juste pona ba remarque
na makambo eza important donc eza te ke obenga ngai po bando yebisanga bazo ba n'importe quoi donc nande na ko bloquer nande na changer sim na umelaka te WhatsApp ekipasi ma sécurité si makala te donc so na sombisi mililo na bandi WhatsApp si ma sécurité si makala te donc soki ka na buki lelo lobi na kala la minute ana sele mususu na te WhatsApp donc mutu tozo numéro na ngapona ba remarque pona et ça l'a bien numéro nanga eza 081 nataka plus 243 81 50 779 plus 243 81 50 779 ok 779 ce qu'on obi batwa benga te na ndenga buzo baso siko muta bengi azana posa a proposer yo comme temps fiancé ou bien abala yo numéro nanga vraiment lokam numéro nanga maizaka pona babuzo baté ce qui muta ce qui est important dans bloquer té na oyoka mais c'est ça pona babuzo bato bayebi oyebi déjà babuzo ba na oloba donc ce qu'on exposer déjà numéro na obwena ezaka buzo ba ce qu'on obtient na ka buzo ba pona yo bato nyonso ba perdre nga po na changer sim na minute ndena pesi yo boy ndena pesi bino boy donc pona changer en seconde. Donc on a bouquet on a 10h10 na 11 dans une sur WhatsApp sur na bandi. Ba obaza important na sélectionner ba on a tié ba on a sim to évoluer. To évoluer nous sommes arrivés à la fin na lingi to chiter na rapidement na mamba Koffi Olomide hein bien que tu as terminé mais question mo yelinga na mutu Koffi Olomide azo senga soki lelo akufa sur scène comme Papa Wemba bino bana naye bolobini ni et puis Koffi Olomide na émission mo galobaki ki okufa naye akosenga na l'état congolais bato basimba corps na été meba tumbaye eza idée malam eza voix malam bon soki Koffi Olomide alobi bongo eza tamsu ndenge moko asepeli koloba mais nga mimi na yebi ka Koffi Olomide a sala ne ba imu a créer na ba bilo mo boye eza ka lokwa ni tsalobaki na tiki musique mais on sala musique so pas le bien bon on a koko considérant tout comme pena ko considérant côté na yebi emsu ba emsu ko za bongo moi na pesi le mo réponse liwa sala la ngobezi bon eza ka mutula mutaza ba stratégie ni na mokili Koffi aza muta ba stratégie ya kokolo ba pe bongo eza na bongo te ya kosala pe bo eza na bongo te do yebi kaka nzambe na ye mo so lobi on ndenge ya solo so lobi on ndenge ya solo na osenga bo sala ka ndenge alobi ko maloba ya mo we ba respectera ngo soki eza makambo Koffi Olomide mo pa mo boss amboka alobi eza ya solo batumbaye bo sali kaka ndenge alobi alobi po maloba mo il faut kotosa soki aza mpe na ndenge babezi mpo na yebi ke akreaka ne aza moto ba stratégie alingisi mwa nini chasse ningani ezaka bongo mpo na mito na yebi ke motutu ayebi yango déjà azoseka so eza na ndenge bongo eza mpe bien mais so eza mpe na ndenge sokosalaka ndenge alobi eza bongo nina vangu tobandeli numéro tobandeli plus 243 81 50 779 plus 243 81 70 et pardon 81 50 779. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec la danseuse du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide Quadra Koraman. Avec elle, nous avons pas mal évoqué dans cette émission les propos tennis s'engagent qu'elle. Donc voilà, ceux qui ont une suggestion, bien préoccupation, n'hésitez pas de nous écrire au travers ces deux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Veuillez nous contacter à travers ces deux numéros. Et je crois bien que Mission Oyo, pour l'équipe droit de réponse, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Nous avons la porte est grandement ouverte. Quant à moi, je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Je dis merci à Peggy Bokel à la prise de vie. Merci du côté du montage Merveille Mampouya, à toujours Beteli, pourquoi pas aussi à la grande équipe technique de l'Afrique Elengi TV. Je dis encore merci à Nina Vangu, Nandenge ou assisté Bisso Lelo dans l'émission Bisso. Et puis c'est la première photo dans studio Africa Elengi TV. Impressionnant déjà oui Golobanini na passage na yo déjà pour les cas internet au monde na plateau comment. Bon, non, ouais. Et là, on a bien, donc ils ont clim, donc moi été. Donc plateau vraiment, ils ont génial, donc génial vraiment. Donc il n'a
nazotoka te malgré na ningani na ndenge nyonso fraîcheur moko bien donc Afrika elengi donc nde makambo solution quoi Afrika elengi nde solution ba plata boy so ezata 15 et ça bien pour la fierté makambo makambo ekoma na yeba te soki journaliste ekoma nde ata na wese muto yamba muto ata likolo a terrasse ayamba muto ata pembe na moto azobanga te ke ba inconvénient ezali bakoko dinda pe na terrasse donc mystique faut que na ba plateau ya boye tango zo lia mbongo ya eloko faut que lakisa ke mbongo wana izosala misala faut que sala boye za mbongo donc muta comprendre ke nazo lia mbongo tika na lakisa ngope naza l'aise na tokite tant que nous tokana nga libanda mena na plateau naza à l'aise donc Afrique elengi des solutions donc ba journaliste bo sala makasi bo sala makamba boye eza bien pour na musala na bino ko yamba mutu na wese to na terrasse nde na omona ko yamba tina balabala bato vanda raté il y a des chroniques après ton émission ici la besoin place bozala sans césaté sans césaté il y a des parvenus au lelo photo le bango to ça l'émission moins spéciale lelo komikaka terrassé foulou au sein de l'émission avec des parvenus au déontologie na éthique exaté donc voilà et puis émission va travailler baraté va pas la tous en audiovisuel c'est-à-dire là au place où filmer où ils ont image faut l'aspect battu image mongo ils a bien ou peut battu ba CP en haut et ça karaté au lalo la muki au bien invité mama terrassé mo bezana bangungi bazana bo chikit bo fandi kokaka message et les gars to boyi ba plateau de la rue to lingi sur ba plateau de la rue ba plateau balabala to lingi yango te Mike Lukamba il a osé il y a un beau plateau na kati ya Kinshasa donc force car il y a ba partenaire na biso ba so na biso force aussi en Zambie na mayele o za na biso na kati toujours linga toujours to performer la performance za na kati ya biso en même temps excellence za na kati je dis encore merci à Nina Vangu. Pourquoi pas de penser dans Bandeko tout Batala Kibiso du début jusqu'à la fin. C'est parti, régie l'antenne. Peggy Bokel. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.